Mbote bandeko balandia sous les projecteurs magazine et analyse rapona bino actualité nyonso ya mboka surtout actualité ya province ya Congo central na sosi wana koluka kaka kuyeba ndeni mboka ezotambola bambuta bazokanisa nini na etamboleli ya mboka ba question nyonso bomitu na ko etumisaka bino lelo tozali sous na Kinshasa epa ya Mbuta Joseph Sitansionize no boyebi oyo azaya ko bomba te oyo azaya so ko présenter te pour boyebi bien tant tous on a besoin tous on a kokoso ya ba question musu tous ko répondre te makamso zo compliqué biso to ya kande pa na ye pona ko ba réponse et boyebi ki ba réponse na ye ezalaka incontestable lelo tous asoso pa na ye tous sur la masolo ebele belo bozomi tuna na Congo central ngana zawa pona Mbuta Sita wa kopesa biso éclairage na masolo wana Mbuta Sita mbote na ye mbote mingi biso na Congo avant okamata liloba maloba tosalaka d'abord o batata ye mwana vele mpumbwami Sitansionize Sitansionize elingi koloba sita mutu abotaka Sitansionize elingi koloba te nyonso bozokanisa mpona ye eza soni na bino papa na ngai Bwende Mfuma Bwende mama Kindamba nazalaka mu Congo parce que commune ya Luozi eza na Congo central comme Congo central eza ya Congo nde nazalaka mutu ya commune ya Luozi collectivité Mbanza Ngoyo Cheferi Kimpaka Mboka Kinzonzika donc Fumu Kindamba Tata Bwende Mama Kindamba Tata Bwende Matondo Mbuta Sita nakanisi bo se reconnaître pour comprendre que Mbuta Sitansionize nazali congolais de père et de mère ni to ba parce que mboko atangi na yebi ke boza ebele bozo ko se reconnaître ba mboka wana Mbuta Sita zali koko na bino papa na bino yaya na bino Mbuta Sita oumeli mingi et puis zo continuer oumela kaka na politique ya mboka oyo na cadre ya activité politique na weza ebele ezana no oyo vague ya sikobimisi ya fédéralisme ou expliquer biso déjà pour na nini olingi mboka za na fédéralisme et kaka na cadre wana ya misala na ya politique misala ko sauver RDC Mobimba bande kwa mona kiyo kuna na palais na salon rouge ya ministère affaires étrangères na Congo central na zome melosa na Congo central bazomi tuna Mbuta Sita toyebi ki azalaka camarade ya papa Zako azalaka camarade ya yemoko chef spirituel Simon Kimbangu melelo baye komona yo kuna invité na sortie officielle à Défi Congo ezali pe eza parti politique ya bandeko musu ya papa Simon oyo bazalaka kuma esika moko te comment vous expliquer les kambo avant papa Zakiansumba akufa asala 3 ans nalobaka yango peut-être bato bamonaka yango kaka ezali solo ya pam po akufa balobi est-ce que toko vérifier yango nini mais sikoyo na koloba makambo oyo bako vérifier na bato baza nano envie na makambo oyo otuni ngai motuna ndenge nini na se retrouver na kata salon rouge na sortie officielle ya Défi Congo na lobby boy na zongeli yango lisusu pasi oyo tozokomona na mboka oyo eza mpona bakongo pe surtout les premiers responsables eza église kimbangiste limbola biso na ndenge nazokoya bomba voilà na sopa na sakola na kosakola mpona lobaki na Luozi na kobomba lisusu oyo nyonso mutu azaki ya nsumba ayebisa ngai na bana koloba yango na kokende nango te sina lobango na Luozi
Pona nini ba responsabilité oyo église azana ngoko na mboka oyo. Église Kimbangiste. Église Kimbangiste. Pourquoi? Soki bakangi mutu. Mutu wana po babimisa ye baluki avocat. Hein? Yo kamati mbongo pesi na avocat wana mutu wana. Okutika na balabala. Papa qui solokele Charles azalaki membre du bureau politique ya Bako. Bola nanga bien. Et si ka ba responsabilité ya Bakongo na église de Mangi Sezoko ya. Tango président Youlou Philbert na Brazzaville. Parce que Moutaza ko ça la médiation, pas médiation, mais contact na ye ezali secrétaire général ya Bako Kingotolo Antoine. Ake kuna batindi ye na ba membre du bureau politique kama ta contact na ye a intervenir alobinga moyen intervenir les até na ozolami no avocat. Maître Croquet. Maître Croquet a saigné bon. Pour défendre la République démocratique du Congo à joie indépendance. On est allé à partir histoire de éviter il faut l'andango bien aspect wana Mbutasita zo exploiter en tout cas même la classe tout temps ngote do il faut la Mfumu Kingotolo le secrétaire général ya Bako azongi na réunion à bureau politique à l'hôpital président Philbert Youlou azuli biso avocat maître Croquet asengi autant asengi mbongo maintenant ba membre du bureau politique ya Bako Papa Charles qui solokele mwana liboso ya Papa Simon Kimbangu bavandi babondeli bangomisa tunenge bazalaki kosala balobi non papa si alobaki ke tokokoma indépendance comme biso toza na kati tofuta moto. Donc mbongo oyo tozwilaki indépendance mbongo oyo tozwilaki indépendance en RDC moto afutaki yango l'église Kimbangiste. Papa Charles qui solokele azongi na réunion bureau politique alobi non bandeko nanga bandimi mbongo wana po tofuta yango pour que la RDC ezala indépendant. Bafuta mbongo wana et à Maître Croquet. Maître Croquet a contacté la danse. La RDC était devenue indépendante. Donc l'église Kimbangiste a joué un rôle néné pour l'indépendance en beaucoup à part où il yoka. Mais bozalaki en dehors ya papa Mfumukimbangu o alobaki tokozwa indépendance. Mais bato bafu wana papa wana Mfumukimbangu muto aloba yango bato baloba yango biso pe ngana loba yango parce que muto atikelaki testament wana yebisanga yango. Mais oyo bato bazana na envie bakoki ko vérifier yango muto afuta mbongo wana eza église Kimbangiste parce que papa Charles Kisolokele azalaki membre ya bureau politique ya Bako. Jende mutakine koyisa waleki na ye bandeko na ye pour futa mbongo po mboko ezala libéré ba futa pe yango tozwa pe indépendance yango wana na lobike bantu oyo l'église Kimbangiste azalaki na ba responsabilité munene pe malheur na biso na RDC parce que bango bazali kozwa ba responsabilité na bango te comme ba Congo pe baza koyokana te donc bango nyonso baza ba complice bango nyonso baza ba complice. Et là, on tient le bas papa Joseph Sita. Donc, Congo, basé la responsabilité, mon néné, pour beaucoup de matériel. C'est beaucoup de matériel à Congo. C'est peu de quitter ça à Congo. Tu peux comprendre mon niveau. Ce n'est pas que Tokoki, les abomos, les alibomos. Parce que Congo, baza toza ba hypocrite. Makambu o eza na kati ya église Kimbangiste. Autre tout na mutuna awa, comment tu t'es retrouvé dans le salon des affaires étrangères, na sortie à défi quoi. Pendant que baye ki yozali vraiment mutu moko ya nkamba. Pendant que baye voilà, pendant que baye biti ngana za la camarade ya Zako.
nazalaka mpe camarade na ye naboyaka te parce que ngai nalobaka mutu na comportement na ye bota mwana me kobota mayele na ye te. Papa Zako aedanga mingi mpona makambo ya réconciliation église Kimbangisto. Okoma wana na réconciliation. Voilà. Donc responsabilité ya bakongo ezali mingi na souffrance oyo ya biso bakongo na Afrique parce que biso bakongo tozalaka na hypocrite. O biso bakongo tolingi koaider batu église wana te et se réconcilier. Bakosilaka toujours Papa Zako makambo. Oh Zako alingaka te. Non. Papa Zako alingaka makambo wa ngai. Papa Dengenda aloba na ngai, tu dois rester l'église. Ngai nakendaka Papa Zako. Ngai nakendaka Papa Zako na yebisi ke na yebisi ngai yo kena kutuna camarade na yo yebisa camarade na yo. Yede mutalingaka te bana wana bazonga église ezala ini. À côté na ndako na etanga zongi après avoir abeta ngali kofi akamati téléphone na ye. Papa Zako na ndako na ye ya ipene abengi aleki na ngambo mokoto na misu na ngai bozali wapi ayebisi bango tozaki bazaki pa Papa Salomo na ipene kaka kuna quelque part wana abino ngai nazokokende epai ya papa azali awa kulutu na bino kulutu na biso nyonso azali awa aza na centre d'accueil me nalingi tokutana na pompe essence wana mwa shopping moko ezalaka wana Papa Zako bazaki je crois si bang 5 baye wana toye wana na Papa Zako tokoti na shopping eza wana lobi na bango boluka biloko mpona bana na ngai basi jusqu'au na ba chariot tout ça batie basomi biloko batie wana batoke na pompe essence atile bango carburant botia allez botia plein comme ndenge ya lobaka lokola comme agent général allez botia plein na ba mituka na bino batie plein batome ba chariot ne je crois misa yemuka kena pesa abina bango ngana ke pa ya papa chef spirituel na centre d'accueil ngai moko to poti na ye na kata mutuka puis na centre d'accueil na voiture nazalaki moya kolobela su. Cela veut dire quoi? Papa Zako alakisaki ngaki ngai nazali na problème na bana wana te. C'est là où je me suis fait l'idée que bateau balingaka te église wana yokana bango de bateau parce que ba prouver yango aye basoloni na yende bona na yana. Oh kosolola te basombeli bango biloko alobi bopona biloko bomemela bana na ngai baleki na ngai nani bana na ngai baleki te me bana na ngai baponi pe biloko batondisi basario atieli bango carburant na voiture plein ye biloko wana ye moko ake na gisha afuti na misu na ngai ce n'est pas oyo bayebisaki ngai non j'étais là na ba invitation na kuna na salon rouge ya affaires étrangères ba invitaki bato ebele mais bato wana ebele bayaki te mais yo signaki oya depuis nani réunion no assistaka wana est-ce que au vérifier moi mon question relation na ba na ntambe ezaka malamu après réunion wana oboni ngana bengaki na utiko lobango bato na koraki kobenga bayebisaki ngai kokende kuna te parce que yo ozalaka na barelation na yo malamu na Papa Simon na Papa Zako parce que bana wana bakendaka na bayokanaka te na bapapa na bango bato babengaki ngai nayebisaki bango ngama eza lukuta parce que bino koka bato bobengi ngai boyebisaki ngai awa ntango Papa Simon kiangani bolandanga bien tango alobaki ke église kimbangiste nyonso tozalaki na concertation il faut to soutenir carrément bakongo babengaki ngai balobi na ngai ke yoyokanaka na bana wana ya mokoto kende koyebisa bango balobaki makambo Papa Simon alobi eza lokuta tokosala délégation tokende komona bango be yo kende komona bango
Oui, bakongo ba ngote mama ben. Kaka bango bato bakinaka na nkamba kuna. So bakomi kuna bani kofuka ma papa tango bakobima zako. Tamba lukuta na Japon obike tango bakene kuna ba nani ba candidat gouverneur. Obi mutu moka le baki kuna ce qui se passe en Kamba ici c'est inacceptable. Ola na ngote. Ola na ngote. Ce qui se passe ici en Kamba c'est inacceptable. Alobi la muna Kamba kuna. Bango nyonso bazalaki kuna. Batu muso ba benga kinga kende ko yebisa bana wana baloba ke papa makamu papa Simon alobi eza le puta parce que atuni bisote baleki na ye. Tango ngana ke pa baleki na ye. Ponga eza musala na ngai. Ba yebisi ngai ke papa Simon qui en dehors du chef spirituel au biso nyonso to yebike beaucoup de biso ezali asa ya na biso. Oya lobi biso to ko contester yango te. Trop ya ngote. Soka lobi ke biso nyonso bato ya église ki mbangi c'est to soutenir carrément. Mais to soutenir rien parce que mon condition lobi. Mon condition quoi ici me bête. Donc na yebisaki bango ke ngana kokende kuna. Et comme ngai peut papa de ngenda aloba ke fona zalaka na si. Tongana. Papa zaki ansumba aloba ke nanga tu dois rester l'église au milieu du village. Au moins makamu si papa basala. Ezala ba député national, ezala provincial, ezala ba représentant confession ya église, ezala ba président ba parti politique. Personne. Baya kunate ba papa basali ba bongisi bango moko ke privilège wana nyonso ekwe na mutu ya sita. Sonizeno l'église au milieu du village. Ata mutu moko a répondate. Sauf si tu as tout les ailes. Malgré ma Congo, ma benga qui n'a qu'une écounate. Mais je suis allé. Parce que moi, je dois rester l'église au milieu du village. Et jusqu'aujourd'hui, ma relation n'a pas papa Zako, n'a papa Simon, ils en ont bien. Mais, et quoi qu'il y ait ma bête, parce que y a mon papa Simon qui a gagné. Y a mon papa Simon qui a gagné. Abenga qui a bulldozer. Bulldozer, il y a le bani. Bulldozer, il y a le bani. Papa Zako yeboka lo bakana ngai. Papa chaque fois son ake na nkamba na pisi mbote na linga bien alobi papa sita. Papa sita. Biso balobaka lia biloko o muwe ya tiki meko lia maloba na yete. Soki bana wana bazongi te responsable zande yo. Et tout justement papa to ma solo ko bete za ebele mais to suki sa place wana obandaka déjà ba processus ya négociation ya médiation pour bandeko ya mon koto na bandeko ya centre d'accueil bazala bomoko mais lelo suite toza na mbote opesa biso suite oyebi ba négociation wana eza ko continuer te et continuera kaka parce que eza musala oyo papa de ngenda atikela ngai po papa de ngenda na mikolo ekoya sina loba yango problème ekoya na église mutasita oyo ezala parmi bato oyo bakosala te boyokani ezala tozalaki biso mibale te malgré bamosusu bakufi bamutangoma mvwamba babobe paster bobo baditele bazalaki wana naloba ngo kutu wana bango baza nano envie makambo mingi nazoloba awa si naloba yango donc ngai eza décision ya papa yango nalobaki awa que président Kabila a responsabilisaki papa vieux Hérodia po bana wana bayoka papa bayoka ti mususu kutu aloba na ye ngai mpona papa Simon kende na Angola tout ça soki nake apese jet na ye mobimba na bakongo ndenge bazaki kokosa Kabila tata kingani ya bokilo na yo kingani ndenge balia ye mbongo ndenge pe balia ye mbongo kana wakaba négociation wana na utuko luba awa te bakongo nde bato bakende kofunda église kimbangise mpona mobulu ezala te ba retirer personnalité juridique
ya église Kimbangi. Donc bango solution ba pesa ki ezala kaka église Kimbangi c'est kufa na ngo ba retirer personnalité juridique. Président Abeningai na kene tokeni kinangi. Tel azo on a le waki na ngeke tango président Abenaki ngai pour na makambo tokene pa ya Zaki Ansuma. Tozala kinaye na mutuka oyo wana oyo tekuna. Tokena ye atuna kingai kaka bon Mutasita na ben d'abord avant bengangai. Parce que zalaki conseil de sécurité ya moko basali réunion na bango. Bango pe conseil de sécurité ba yoko koma na conclusion que trouble religieux ezalate ya bana wana foka ko retirer personnalité juridique na bango. Ça va calmer les autres. Kabila vanditi ayebisi na mutu moko. Conseil na ye. Benga Mutasita toko benga ye. Yende mutaya ko yebisa ngai onga na usala. Na conseil batu bazala ki wana basamba kaputu na ba musu bazana no wana ba banani ba na utanga ba komo na bango te parce que ba homme politique ba ngate batamba ko na bango. Mais na kotanga katu mamwanga zala kuna po akufa na ye. Professeur nani oyo sabaka po akufa na ye. Mais Kabila azana no. Yende kutabenga apesa ki telefone na ngapa mutu abenga ngai na ya. Kaka batu bazala ki wana mutu moko tango bake abenga na toilette lobi awa babomiyo. Po batu penza o batu zana bango awa tuzana rino moko me batu bazoko tuna sita seki. Mais amour pena ngana tuna na reste na tuna mona suka sita seki au juste pas se retrouver dans ba cercle politique nyoso ba place ba des zo. Ngai papa denge. Papa denge na Mutazaki Ansuma. Alo bana ngama kamwe. Tango na komi na ba 13h, to komangi na ba 13h ka. Na koti ba ebiske na zali na koti na vande atuna ki ngaka ka mutuna moko mibale. Soki to retirer personnalité juridique ya église Kimbangi. Conséquence nango eza ni. Soki peut to retirer yangote, conséquence nango ezali ni. Na yebisi yeke batu o ba yebisi yo. Excellence, chef de l'État. Que on retire personnalité juridique à l'église Kimbangi. Batu wana d'abord balingi pouvoir na biso te. Balingi peyote, balingi pe mboko te. Okoko salango. Bongo siko so na retirer yangote, conséquence ninga mais conséquence eza eloko moko pe ko salama ezate. Conflit wana o bayebisi oke bako beta na awa bako bunda awa mboka ekozala ingérer lokuta na bango. Cela veut dire que balingi yote yo zo ba problème. Au contraire soko retirer yango. Mbule ko kozala. Le président de la République Joseph Kabila Kaba, il est encore en vie. Ça il peut parce que tant moi na bimi na bateau tout ça ko yokana na bango na yebisi bango mais parce que au moni asala kinga mabe. Muta salanga mabe ezande ya ko batu wana na entourage na yeba za ko linganga te na yebi yeza ye moko apesa nga konsi ayebaka nga na ba 13h ka na bima na bureau na ye na ba 17h45 ba do conseil de sécurité o bango bayaki bazonga ki réunion na ba 13h ba bana ki na salo ba donc ba toki balali ba pomiti tangu na bima Bazozela Mutasita nsonezeno abima bongo ba reprendre réunion na bango. Po alobaki na bango onga na kosala nazozela réponse ya Mutasita ayebisa ngai. Pe mutu moko azaki wana il est encore en vie abengaki ngai ayebisi ngai awa bato baolinga yoso. Di biso toza en fonction bongo biso tozwi décision mutu mosusu aza na qualité moko te. Mutana na qualité mususu qualité mystique spirituelle. Mutasita tozo continuer masolo oyo bandeko eza masolo tellement ebelo eza ka chapitre ya makambo ya église Kimbangi eza ezokota pe na chapitre ya province na biso Congo central bolandi nyonso Mutasita lobi awa
Mais Mbutasita masolo ko soleza belé nangani soko beta ngol susu prochainement. Oui, église qui ouais, église qui mangisi. Kaka oya pona makaba église qui mangisi. Pourtant on peut ça ba des détails. On peut ça ba détails mais ngana za na besoin Mbutasita ya koyeba nanu kintwa dizo tambola ndenge nini. Olembisi masolo kintwa dipozo ki ba menace. Olembisa masolo kitwa tuba ninga mususu bazolo bake ubandaki na kote ya kaka kuna otikiye ozoke na makamno mususu kitwa diza na niveau nini na lelo oto ça bien que na moni na ye na moni misale sosale mama kasi mais yo yebisa biso kitwa diza na niveau yebisa bande kupisa ngana mona na jaki zotambo Kindwa de musika masabako ensemble pour le réveil des Congolais pour une RDC unis dans un État fédéral avec les institutions fortes et pas les hommes forts. Les otamboula malam, comme il y a un bloc. Au moni, il y a un problème. Mouta liboso na lobaki pour na makamu oyo ya fédéralisme et alidio. Mais Dieu m'a dit comme gouverneur et simbité à Dieu alobi nanga d'ailleurs makambo yo bandi eza malamu parce que ça a été décidé à la conférence nationale. Na ke komona docteur Matusi la tokeneki na secrétaire na ye. Na expliqué ye andimi na ebisi to kanga mané pause aboyaki. Aboyi na motema moko alobi plus tard. De hypocrisie au solo ba yango yo. Nazoko ya parce que na bomba soute. Hein? Problème zate, na yebisi problème zate mengai na ke komona Fayulu Madidi. Ayebisi ngai ta na ke kotala yi. Ayebisi nga Mbutasita na oyo nyonso na yokata. Ope na yebi ko na yo. Mais yo na livre d'or ya mboko oyo. Ba komani na site. Combattant yi de pesa. C'est effectivement Nathalie ti ngabi pourquoi tu nga keswana albina nga même Mbutasita na ke na province na nga ya Congo central ki Congo e bani ko bunga e komika kalingala na Kiswahili donc lit nyonso oyo sali mpona moko na oyo nyonso yo lobaka ba ko makaka combattant ya IDPS. C'est comme ça dans le Bakinaye, je vais prendre mes responsabilités. L'instauration de l'État fédéral. Fayulu Madidi, le président Fayulu Madidi, a télémis à quelque constitution. A Tangelinga 4 fois. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Natuniye oyo nyozo le bananga, est-ce que n'a pas le bananga? Mais oui. Yende mutu alobaki nangai que nous voulons un État fédéral, une RDC unie, avec les institutions fortes, pas des hommes forts. Parce que mingi babanga ka fédéralisme, ils ont tendance à séparatiste. Mais ceux qui yo au téléménie battez-vous. Ne mutu kolobaki vous a kani à commandement. Nayo, on a mot. Hein? Mais battez-vous. Parce que ce que l'autre joue en pleurs, nous tous nous allons nous impliquer. Parce que ce que nous voulons tout simplement dans un État fédéraliste ou fédéral, des institutions fortes et pas des hommes forts. Et Eza Yaye, phrase ouana, atiaki nga mona munoko, yangona lobaka. Père lobaki nangata mbanda kolobaka na koloba yango. Voilà. Ce qui ne connaît pas au hasard na pouvoir appliquer yango. Et que les 40% décidés par la Constitution, et bien la politique à la province, la province c'est pour se développer. Mais ce qui est bon, après ils ont c'est ça qui fait que les gens ne sentent pas que tout ça dans un État décentralisé. Mais yo peut bunda pour que comme on a eu éthique dans le livre d'or dans beaucoup. Oyanga yata ezama bakoma mo malere mais du moins kotika. Osuka kana kotala Fayulu te otala ipe ambe moleka. Nazoko ya.
après Albert Moule Kakutu même lobi nazalaki na ye na kati ya bloc oyo sali azali na kati bosali bloc oui bloc ni yo ozwi yango nanu te bloc linguistique Bakongo ville de Kinshasa na Bandung pour biso ozaba Léopoldville province de Léopoldville représentant nango eza Joseph Sitanso Lezen bloc de l'Est eza nde Albert Muleka Nzoko koma na ezalaka Albert Muleka Nzoko le deux Kasai nazoko négocier na docteur Chan Noël à se prononcer. On a Eli Kapen. C'est ça, on anticipe nga pour ngana tuno pe mituna wana. Ye ça fait 3 ou 4 fois to kutane na ye. Mais na ye bisaki ye abana ko bongisa langage na ye parce que ye ali fédéralisme mais l'autonomie, fédéralisme dans le cadre de l'autonomie. Ngana yebisete autonomie wana yango ezobangisa bato. Ils ont tendance sécessionniste. Or batu ba mona sécession lokola ka bitumba moko boye. Voilà. Yango wana yebisaki ngai kovana na bareno na bango basalaka na ba membre du bureau politique pour que batu nyonso ba se mettre d'accord pour que yo Nangai tokene kuna pour à se prononcer officiellement. Gouverneur Nassima Wabandeko Bozotanga 105 741 pétitionnaires au Basignaki et pétition pour télémela qui makambo ya ndenge province ya Congo central za Otambola. Butasita bitumbawana et komagiti na suka ndeko azaye ko kamba province à Longwe. Ndeko mususu aye ko remplacer. Ne nozomona gestion ya province na yo. De quoi on a ça déjà 100 jours. Examen B. Pour na kutana ki déjà na ba député. Ba yebisi ngai il faut président Mbouyemba allo. Ba komi na 2 camps, 2 blocs kuna. Ba mususu ba lingi gouverneur alongwa. Ba mususu Mbouyemba allo. Siko ba biloko na province Otambola comme colonie. Nazoko ya. Mais comment okutuninga mutuna? Pona lobaki na yo awa ke mwana nsemi na komona ye kaka soka kena Congo central a échoué nena kena ko kutana na ye a échoué ki pe a échoué ki tango ba député wana ba même peut-être ça ki ba mona ko mabe ndi mukenda kana yete peut-être yo so kenda kana na matadi kuna ngaka swa omonye na lobaki na luozi na bomba surtout omoni ngai esika nyonso o bazolobela ke mwana nsima azala mokonzi nakosala basalaki eloko moko ya banotable awa o bapatriarche tout ça nga natuli bango nani botie président oh non mwana nsima patriarche na côté ya district ya cataracte bongo kuna na bafrère batie soki mutu mosusu bongo kuna loka nga na efir na okende biloko wana ngaso batika ka mwana nsimi président eloko wana nakozala bokene na bino yango wana meme na signature po mwana nsimi ye moko azaki leader mais ye moko amelongoli leader oh ake kosadere na carter oyo basali kuna président Matusila na je ne sais pas banani baza kuna na kati na yebi bango pete en entendant tango bazo sala eloko wana bazo négocier yango batunaki ngai ngana yebisi bango na kokota na carter wana so lobiki mwana nsemi ye leader eloko wana tango balobaki na ngai ke tokotia ye leader te abi bongo bozo négocier na secrétaire général na ye alobi na abi non bango bakosadere kaka. Donc, ce qu'on s'adhère les mots, ou bien qu'on se soumettre na bakonzi ya eloko wana organisation. Ngabi na kozalati. Yango na zalaki na ngawa na signature. Yango na lobi ennemi ya mwana nsemi ezali nani? Ezali mwana nsemi.
pona lobaka na yembala na mbala ngaka omiyebaka te po soko miyebi makamusu osala ka kosala mote avant-hier pe nazalaki kuna 2 semaines passées je lui ai dit ça ennemi ya mwana nsemi ezali ye moko mwana nsemi eza te ta balobaka ba collaborateurs les gens veulent nous amener de parler mais nous allons parler mais ennemi ya mwana nsemi eza ye moko mwana nsemi na ndenge nini omonye ngana sali pembeni na Kisekeli wa Mulumba secrétaire national chargé de l'organisation du parti soko memilier projet akoyibisa yokene na motima suka ngena ligne résultat oyo kakutika yo ata bato bakeko yebisa yo sita o nani ayaki aho po azala leader alinga non akolanda biloko wana te ye azoluka résultat mais yo yebi yango oyebi ke na pétition to inisaki wa bato abetanaki na loose oyebi yango te est-ce que alors o répétition basala ni kunezeke pona sita obe pona ni ezala pona ye wana en tout cas ebolimbisa na ko répondre que ezala ipo mwana nsemi akoma gouverner mais ye moko akota na makambo yango te mais je sais pas soki akota na makambo yango te sikoyo baevote ye te na kata ye moko ntango tokomaki na kisantu awa ntango alobaki ke soki atu azongi te bakanga badepute wana nane basinga batumba bango apesaki ode na banana bamakisa te bon voilà parce que omoni makambo oyo akolanda yango soki alandi yango ekozongisa mwana nsemi esika bato baza kobanga ye mpo nakendaki kuna na makambo ya fédéralisme ayebisaki alobi kaka bandeke nyonso oyo eza na kati ya zamba baloba na bango me ndeke moko biso tobengaka na congo central ndoya soki alobi soki ayilobi kaka ebembe ezali alobi mena sikoyo tokundi unitarisme mena fédéralisme il faut ezwa place ndenge ayebisaki ngai oyo ngai naza kobongisela ye ebonga wana ya kindwari musika masaba kongo ye azala lidere nango me nani aboyaki sita obi ye moko non balobaki ke yo okomi osali cop na yo ndenge biso na kimi toloba ocrée cop na yo eza lokolo olingi osala parti na yo mwanda nsemi aza kuna te oyebi yango est-ce que sita aza na besoin ocréer parti politique sita aza membre fondateur ya UDPS bafondateur oyo bacréer UDPS bazali nazali fondateur parmi les fondateurs ya direction politique et rénovée de l'UDPS oyo tolongolaka bafondateur oyo bazalaki biso batolongolaki bango soki Sekedi est devenu président ya UDPS bato batiaki ye ngai nazalaki kuna na kati baomere bazalaki Moulaji azalaki professeur Mangala azalaki les véritables compagnons de lutte de M. Tshisekedi Mama Martha azalaki tant yende Tshisekedi mutalobaki na biso totia professeur lia au président ye boyaki pose la président UDPS kaboyaki alors nakende créer parti politique pourquoi mwana nsemi apesanga pouvoir directeur du bureau politique de Bundema Yala, son porte-parole. Ataba Sosakanga, pourquoi pas Sosakanga? Moi je m'en fous. Est-ce que ça problème n'a bon Sosianga, bon Sosiangate. Qu'est-ce que si tu vas perdre? Si tu ne vas rien perdre, c'est si tu as ça là qui doit être. Non, ce n'est pas ça. Si tu es un bon entraîneur, Nakata IDPS n'a recruté calibre, Albert Mouleka. Qui est le logo de la Kanaïka? Qui l'a recruté? Wakota membre de l'UDP, Nani Ngai. Et je me suis imposé aussi à la directeur du cabinet à Albert Nani. Avant hier, Moutazala qui wana Aka, professeur Aka Banyanga, directeur du cabinet ya Nani ya Kiseki. Rôle on a joué ce que Batbayebi. Na poto na recruté ba Justine Kassavou. Na IDPS. Donc n'ana pas ngakate parce que je suis un bon entraîneur. Un bon entraîneur, c'est celui qui sait recruter et former de bons joueurs. Donc, moi, Nazala, directeur du cabinet, directeur du bureau politique de Bundema Yala. Nazala Kuna. Moi, je ne sais pas Ngai. Moi, je ne sais pas où il a cabinet. Est-il le moment de se faire dans le bas de Moutasita à Longwe? Mais Moutasita, on a zongeliga comme Makamba province. Bandeko mingi babeta maki, bazokaki. Bafingaki bango eti lelo nga naza na mbanzango bandeko mbanzango boyebi yango conflit ezalaka makasi entre deux camps ya bandeko ya bazali na BDM pona kaka ba pétition oyo siko lelo pétition ezui litomba pétition et réussi
gouverneur oyo bato bazomona ke fala longo alongo oyo bato badesida ke alongo mais siko ba pétitionner bazanga kotambola tambola boye 105 000 signatures oyo ekendaka perte ndenge wana nyonso naza yo yimo mtuza responsable puisque yo ndo zaki en tête ya makambo oyo okoyebisa bandeko wana nini oyo bazala bazoseka bango na mbanza nayebisaki bango matondo mingi na question na yo nayebisaki bango bavanda tranquille alobaki na yo ke soki mwana nsemi ake gouverneur na Congo central te plan B alobaka yango lelo oyo tokomi na makambo ya kindwadi musika masaba Congo ensemble pour les rebelles congolais pour un état fédéral hein mais gouverneur waza kuna ba député bayaki kotala ngai na s'impliquer pour akende ba musu balobi fo président assemblée akende na yebisaki bango boye na kende ko nanu autorisation ya nkaka ya mwana nsemi parce que sinon sona bandi yango bakoloba sita sali rébellion yango na kende ki kuna na bo na yebisi non nkaka tala makambo ba yebisi ngana loba nini parce que yo yebani na gouverneur wana ayaki awo président pe Mvemba oyebani na ye ngana lingi obenga bango opesa bango conseil bayokana abi batu wana nyonso ngana lingi komona bango te na kolobelo kote yo sala oyo koki kosala wana réponse ya nkaka na tunie bon ngai do bongo tangu bon négociaki pona makambo ya commissaire ou apesi biso poste ya commissaire chargé de la jeunesse alobi biloko wana na yebi yango te asali makambo na ye na ndenge na ye ou bien négocier na bato ba collaborateur na ye kaka yebi te ngai naza kuna te parce que ngai na yebi kaka ye na yebi kaka ye soki ebebi motu ya train eza ye soki ebongi motu ya train ezali ye yango na utu koyebisa yeke le véritable ennemi ya Mwanansemi ezali ye moko Mwanansemi parce que s'il a laissé à ses collaborateurs ba négocier ba obtenir eloko moko eza kutuna commissaire de chargé de la jeunesse ayebisa ki yete na rang ya Mwanansemi ya bundu de mayala ata tozana ba député te aucun ne peut plus na yebisa ki nkaka moi je suis pas d'accord avec ça alobi sala oyo ça nazoko senga na gouverneur aboussa parce que ce qui a réparé le coup la bateau ya bako ba yebisa ki ngaki bango bazaki kozela pe 100 jours au moins ba contradiction abako azali contre gouverneur ya Congo central maintenant biso bato bundu de mayala le secrétaire général azali na exécutif ya gouverneur wa comment nous allons nous comporter ah non nazo c'est là-bas élément nyonso lokola déjà ba député ba mona kingai comme kaka yemuka lobaki na ngai na sala ona leni avana bana koloba na ko benga d'abord au président ongana yebi Mvemba na kutana na ye na tuna ye exactement qu'est-ce qui se passe exactement parce que ça sonne et comme lokola makamu ministre de l'intérieur alobaki ke bango na sankuru c'est vraiment yemo kuta lobaki ko président na Kimbo ba député wana balena ba do ba député wana ba komana bango so opesi bango mbongo ba lingi yo opesi bango mbongo ba eliri yo soki mbongo esili crise côté li bango allez ba ini yo po ba pesa bango mbongo mususu na état fédéral au biso toko instauré makambo wana abu bien. Le gouverneur doit être élu par le peuple. Mutasita na sepeli mingi na entretien pesinga na lingi otala bandeko ya Congo central opesa bango message opesa bango avant to kabwa. En tout cas nazoko sepela mingi na bandeko na ngai ya Congo central. Bo lembate, boza la décité, boza la confiance na mutu o bino goyaki ko introniser comme porte-parole na bino. Je le suis et je le resterai. Pe bateau bakanisa ki que
nazalaka na conflit na mwana nsemi eza lokuta nakendeki kotala ye ngai moko nabengaki ye nake kotala ye ntango tozwaki malheur ya petit sœur ya akufaki mpe le 14 après réception na ngai sorti na biso ekonsidaki officiel na Défi Congo nakendeki mpe kotala ye donc si nake kotala ye 2 fois donc ngai na moto muntu mwana nsemi toza na problème na ngai ezalaka ye fo atikala leader biso nyonso autour na ye nsima na ye me ntango ye moko alingi na ye te alingi komikitisaka eza mawa mingi parce que ntango ye moko nalobi ke ennemi ya mwana nsemi eza ye moko alobaki na makambo badepute na mutu koloba yango alobaki na makambo ya docteur Matusila ntango aza kofinga ye j'étais là na palais royal ntango abengaki na telefone réponse ya Matusila bato nyonso bayebi yango akoma mpe yango que ce monsieur c'est un détraqué mental. Alors comment voulez-vous, moi Joseph Sitanso Lizeno, qui est le frère de mon enseignant, son directeur du bureau politique, son porte-parole, n'a qu'à ne quoi assister, n'a moutou a fini qui déjà chef nangai détraqué mental. Pe oliye moka ya bakosi no ya le bino mutuwa na chanjaka comme il respire na kokende kuna te atini délégation na ye ba kene ko signer protocole d'accord. Où lui il est adhérent leader était parce que ce qu'on a adhérent oza sous ordre ya batuwana pa oke kokota mais si ko bango bato bako bali baba na ko attaquer gouverneur, quelle sera sa position? Il doit se soumettre ou bien il doit se détacher. Donc, cartel, on comprend bien, Ezali na Bato Abako. Bato Abako na Bato Parti ya mutu moko boye na parti moko soki ya mwana ya Kasabubu soki ndengeni. Yenkaka akoti kuna, aza adhérent, aza partenaire te. Mais akoti kuna na kati donc aza sous ordre ya Bato wana ya Matusila na waka finga kebesi. Comme c'est secrétaire. Mais c'est soki balingi. Non, soki balingi. Ils ont dépendre na bango. Yango mwana ngana boyaki kokota na makamwa. Et ce qui est grave, batu bakene kuna mpika abengi ngai alobi nanga après signature wana mutasita ozama B. Parce que mon enseigne est malade, pourquoi besoin continuer aloba, asala ou azoko sala, il doit se reposer. Tant on a yoki yango esalinga ma wana bengi na kekuna et pas mon enseigne. Semaine passée alobi nanga o mutu wana yebi mpika yebi yete ya yebi ka mpika o azalaki ranger ya ka anantana mpika wana yebi ngai no pesa alobi tokanga makine photo pe tokene ina aparté donc alors je me suis donc na nyonso yebi tsaki ngai pona yebi sa mon enseigne j'étais bloqué masolo eza ebele me tokozonga lisusu wana Kinshasa na résidence ya Mutasita pona ko continuer masolo oyo etali Église Kimbangisi na développement RDCP Afrique Mouvement. Merci. Émission ekoleka na Telki ezoleka mercredi ou eleki mercredi oyo pe bokozwa rediffusion nango samedi na 19h30.